Bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na Yesu kosala video oyo pona ko partager makambo na lingi na partager yango lelo na video oyo na sali. Tobondela po ete kolo azala na biso tobondeli. Na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu Nzambe papa biso na lola mozesa ko pe na se Kolo Yesu Masiya Nzamba Puntulendo papa topesi yo merci. Nzamba bakoko na biso topesi yo merci. Po tozobatela biso bate pe na ndeko moko na moko azolanda video okolo. Kumisa masanjo la moza malamu mingi topamboli yo tokumisi yo papa na ngonga o kitoko pesi ngai mpona kosala ko partager makambo oyo tie kati na nga po ete na partager na bandeko nyonso oyo bazolanda nga na video oyo yango topesi yo merci zwa na lokumu kolo na beli molimo na Molimo Santu azala na nga Molimo Santu azala na nga na video oyo nazosala nga te na loba me yo nde loba yo nde sosolisa pe bana na yo nini oyo lingi ba comprendre na video okolo na bomoi na telemeli oyo nyonso ko déranger nga na temps oyo video oyo ezala protéger na makila na mwana Yesu Masiya na bonde bongo na komba tata mwana pe ya Molimo Santu amen. Bandeko na ngai na pesi bino nyonso merci ba obotia ba commentaire merci na bino ba obozo comprendre ba message oyo nazopesa pe en tout cas vraiment Nzamba zwa lokumu na pamboli Nzambe mpona bato nyonso boza na Molimo Santu yango bo comprendre ba message oyo vraiment Nzambe amona moko na moko oyo bozolanda nga na Deline Télévision Nzamba azala na bino Nzamba batela a protéger bino. Donc na video oyo na ina sala lelo oyo nasali oyo naosala sikoyo na ina lobela vraiment likambo mingi surtout ya biso bato mwindu nazokenda na nani oyo nga naotai komona awa na je crois 10 jours ekoki kokoka tokotaki mabondeli ana bandeko ana salon na nga awa na basere mibale tokotaki mpona sujet mo tozalaki nango tobai tokotela mabondeli tokotaki mabondeli aya 3 jours na basere mibale wana dona nga tozalaki 3 personnes ana salon awa nde tozalaki kobondela le tozobondela wana bandeko nde après nayaki komona na Nzambe alobi na nga namoni Nzambe azoloba na nga na litoi nayoki pardon Nzambe aloba nayoki Nzambe aloba na nga na litoi amina nga apresente nga siko mwa mbali moko namoni pe mwa mbali moko azalaki akofanda awa kaka na salon na nga mwa mbali moko azalaki akofanda wana nde Nzambe azoba na nga na litoi ya bia Deline oyo apresente nga bi oyo eza koko na bino oyo ngai Nzambe nasalaki alliance na ye. Nzambe ayebisi nga bongo nde mbamonga na lobi nga siko na bi ok koko na biso ya bia koko na bino ngai Nzambe nasalaki alliance na ye mbamoko ko mpe atali nga pe natali eto bandi oseka azoseka nga pe nazoseka donc eza komonso bapresente o mutu tisiko souri wana donc non azoseka kitoko nga pe nazoseka tozoseka na boye na kati na nga siko na bandi koloba nalobi koko yango ase aza koko déjà na comprendre ki le ka Nzambe présenter nga ye na comprendre ke aza mutu oyo avivaka na mokili oyo te na comprendre ke aza mutu oyo avivaka na mokili oyo te ndenge boloba ke mama dina mona bato bakufa mona bato bakufaka te mutu akufaka te nzoto ya mutu oyo nde mutu ekufaka ekufaka poli mais molimo ya mutu ekufaka te ozomona do mutu akufaka te po en réalité à l'homme c'est l'esprit ya mutu ekufaka te bandeko na ngai nde Nzambe apresente ngai ye na comprendre ki ezaki koko na ngai oyo akufa déjà nde na kati na ngai nazalaki koloba nga na bi est-ce que aza koko moko ya kote mama na nga to kote papa na nga mais koko mpe akufaka jeune azalaka jeune vraiment mpona monaki ye jeune namonaki ye jeune nga be akufaka jeune koko mba moko Nzambe alobi na nga wana koko yango azosekisa nga mpe nazoseka na ye nde sikoyo Nzambe alobi na nga eza Abraham oyo otangaka na Bible bamonga na bi eza nde Abraham oyo natangaka na Bible nde mba moko namoni
azaki lisusu koko yango azaki lisusu nzambe pa alobai na suselo mosusu te. Bandeko na nga namonaki Abraham, père Abraham oyo totangaka na Bible, namonaki ye na salon na nga awa. Na salon na nga awa nzambe apresente ngai ye, apresente ngai ye ke oyo eza koko na bino oyo ngai nzambe nasalaki alliance na ye. Donc na Bible totangaka nzambe asalaki alliance na Abraham. Bozomona bandeko na nga namoni Abraham na poso moyindo lokola ngai na yo. Abraham azalaki moto mwindu bandeko na nga. Sikoyo tala nonano nzambe oyo kaka tosambelaka aye kolakisa nga mama Deline apremetre ngai namona Abraham na ndako oyo nga awa. Abraham azalaka ajo wana azalaka awa. Nzambe alakisi ngai ye alobi na nga pe eloko te. Makambo kobukuta mikuru bubongisa bamino pardon po tozoya na mamba kobukuta mikuwa avuma. Nga namoni Abraham mutu mwindu lokola ngai na yo bandeko na nga. Claire bo ezaki vraiment vision moko claire. Sikoyo to raisonner ngai na yo pona nini nzambe apresente ngai Abraham bandeko na ngai. Bulu banano vraiment pona nini nzambe kaka oh Seigneur nzambe oyo te nzambe mpuntulendo te aza nzambe. Toloba na ngai na yo eloko oyebike banda mkona monaka Abraham bongo nzambe alakisi ngai ke eza Abraham. Donc banda mkona monaki ye siko nga mona bande kokanisa nga nzambe vraiment a permettre père Abraham aya na ndako na ngai alakisi ngai mpe ye apresente ngai ye. Sikoyo fali nasola na ye nasoli na ye te eloko moko te tosekanika ye aseki nga mpe nazoseka ti le kaka presente nga ki alobi ke eza Abraham oyo tangaka na Bible mbala moko namoni Abraham azalaki lisusu wana te. Siko bandeko na nga na banda komitu na banda jour wana pona nini nzambe alakisi ngai ye. Pona nini nzambe alakisi nga Abraham mutu mwindu. Pona nini nzambe alakisi ngai ye. Ozomona pona nini abengi ye pa lobi ke aza koko na nga. Donc aye ko confirmer makambo azoloba na biso bandeko na nga. Nga na yebisa bino na sala video mo wana ba ona bolanda te na ozongisa ba video wana. Na mona ba portrait ya Yesu Masia bango nyonso bazaki batu mwindu. Na mona bana Jacob baza ba koko ya Abraham. Na mona bango nyonso mutu mwindu mundela azalaka na ye te. Mundela azalaki te na bana na nyonso. Siko awa nzamba ekolakisa ngai namona pe Yesu Masia na betela bino na bosana na betela na mona Yesu Masia na prison na Mbanza Congo na prison mutu mwindu Yesu Masia. Na mona awa quelques jours passés pas même 2 semaines namoni papa koko Abraham mutu mwindu. Donc nzamba zo continue ko confirmer makambo o tozoloba bandeko na nga. Donc biso histoire ya Bible eza ya biso batu mwindu. Histoire ya Bible eza ya biso batu mwindu. Obike na yoka miko eleki na uti na yokaki ke eza na ba France awa na ba Angleterre Hollande wa bazalaka batu mwindu ba wana lelo bakenda wa ba descendant na bango baza wapi batu mwindu bazalaka na kala mais ok biso so tozongi sima na ba ne 1900 ba 60 ba 50 ana poto batu mwindu bazalaki te mais nzokande na kala bazalaka batu mwindu na bamboka oyo et puis bazalaka bango nde batu bande ko diriger mboka oyo batu mwindu
ezalaka na bato mwindu na mindele bazalaka na mboka oyo bandeko na ngai. Soko bamindele bato mwindu wana bakenda wapi? Yebisanga bato mwindu wana bakenda wapi? Badescendant na bango, pardon, bakenda wapi? Badescendant na bango normalement fallait bazala bazate pona ni mindele basisa bango, basisa bango seki baboma bango, basisa bango. Ndenge moko baluka kosala na Afrique d'ici, ndenge moko baluka kosala na Congo. Surtout zwaki indépendance te, mbe na moment o bandeko na nga mbe bato mwindu tozalaka su te. Surtout zwaki na biso indépendance te, soki vraiment tozwaka indépendance te, ndeka mindele bakotaka na Afrique partout wana. Soki papa Simon Kimbangu ayaka te pona biso tozwa indépendance. Boyoka ke papa Simon Kimbangu azwi ça 52 pays d'Afrique indépendance. Mbele na moment oyo biso petonga tozala te. Tala ba malade Ebola ndenge yaka. Ebola na soki bandi na minute ko boma bato ebele. O azwi diarrhée, okuna azwi diarrhée. Okika solo na diarrhée quelques minutes okufi boy quelques jours okufi. Mais nzamba zo akaso mupepeka moto wana nini ka mupepe ya Ebola na ka lege ko banda. Nzambe ka fula ekufi pu loko a moto ekufi esili. Donc nzambe kaka mbesi basisa biso basala makambo ebele ba vaccin ba bloc ebele po tokufa, mais tokufa ate. Pona nini nzambe azobatela po amoni ke tant wana ezalaki deja bobomaki ba noir deja na ba poto na bino na bobomaki deja ba noir, mais na Afrique awa boboma te. Yango moni salamaki bongo tina nzambe a permettre biso tozwa indépendance po ayebaki mindele bazana makanisa mabe contre ba noir. Makanisa mabe contre ba noir yango wana. Tala histoire na biso ndenge ba efasa yango. Histoire na biso ba efasa yango. Ozomona, mais lelo lokwa tokomi na ta ya suka makambo nyonso vérité bandi kobima yango moni ba vérité o ekomi kobima bandeko na ngai. Makambo biso tozoloba oyo ezate ko tozwi soki problème ni to bandi koloba mutu mwindu aza mutu aliboso o nzamba sala na image na ye. Mutu mwindu toza bato aliboso o nzamba sala na image ne mutakosa yote. Mutakosa ote. Toza bato aliboso boza na l'excès no vidéo mo e choqué binona. En tout cas, si vous avez choqué dans la vidéo, ok, bah, vous avez 75. Pour moi, bah, 75, bah, ça, bah, démon en chair, et ça, bah, tout, oyo, bah, quoi, qu'on linga, ma cambodia, mbete. Si vous avez ebele, tout ça, là, bah, vous avez ebele. Vous avez, donc, bah, quoi, qu'on linga, ma cambodia, mbete, bah, 75. Bah, quoi, qu'on linga, te, dans l'excès de nos vidéos, oh, et choqué, bino, comme ça, tout qui est dans ma camoussous. Donc, vraiment, biso, bah, noir, tozala vraiment bato oyo toyebake tan na biso ekoki. Tan na biso ekoki. Video moko bapartageaki scène na biso moko alobi amoni bato ya kimbangise na banani bazoko bunda. Bato ya kimbangise bazobunda na mindele. Bazobunda babi oyo ekomi tan ya bato mwindu. Totielaki bino yango mama Angèle Mieza tielaki bino yango. Bomoni yango. Ozomona ezata ya batu mwindu babi batu mwindu bolamuka botelema ekomi na bino batu mwindu ekomi na bino siko tango pe ekomi ya biso ba oyo bolingi na bino te. En tout cas mitali bino bokendeka na royaume des cieux bokeka na royaume des cieux bokezela biso kuna po biso tozo vivre na makambo na mokili. Donc, dans la vidéo, moko awa quand même, tout le monde a pena lolenge nini pena mutu mwindu tokoma na CCC, lolenge ni mutu mwindu biso moko. Donc, iko banda non to bota maki déjà, ba donc na éviter sou ba yebisa biso ke toza donc toza batu moko ya se, toza batu moko pamba, toza tsuki ndenge nini, donc ba yebisa biso bongo ou bien ndenge ni.
donc tomikitisa donc bakitisa biso nano mindele bakitisi biso na se biso mo mpe so tomikitisa tondima na biso mpe komikitisa yango wana bandeko na nga tomindima mpenza komikitisa tomoni yango mpenza mpole tozoloba verité oyo bato le bokota mabondeli botuna nzambe makambo ezowuta wapi me bato baboyi kokota mabondeli bakomi koloba ke ndeko moko atielaki nga message wana en tout cas longolaki yango nayebi te pourquoi longolaki yango nakoki mpe kocomprendre etention nini ta longolili commentaire pardon ezalaki commentaire atiaki na YouTube atie commentaire alobi nini ke alobi ke Yesu Masiya azaki mutu te Yesu Masiya azaki mutu te Yesu Masiya azaki esprit boye azaki mutu te azaki esprit do mutu nyonso oyo andimeli ye boye atete wana alobaki bongo akomiana ke biso to wana tina te ya koyeba ke Yesu azaki mundele to mutu mwindu bato ebele baolobango bato ebele bozolobango to wana tina koyeba te Yesu azaki mundele to mutu mwindu boye pourquoi so toza na tina koyeba te Yesu azaki mutu mwindu to mundele pourquoi pona ni na Bible ba décrit kutu ndenge nzambe azali poni ba décrit yango na Bible ke Yesu Masiya azaboye nzambe azaboye so otali description bazopesa na Bible wana nzambe yango kutu azomona na penda ke mutu mwindu ozomona pona nini bazoko décrit donc vraiment eza pasi soki ezalaki ke foto kipe brasi te to kipe te kazaki mundela azaki mutu mwindu pourquoi bakosa nga problème na nga siko pourquoi pe bakosa fallait nde bayebisa biso vérité fallait baloba vérité nakomelaki natiaki commentaire wana nayebisi ndeko wana nayebisi ye nga nalobi ndeko loko yozo bino bato oyo bozoloba ke Yesu Masiya azalaki molimo aza esprit Yesu aza esprit aza nete Bible elobi na biso oyo nyonso akoloba ke Yesu Masiya ayaki na poso ya nzoto te esprit ya antichrist moto ezokoanime ye Bible elobi bongo Bible elobi ndenge wana oyo nyonso akoloba ke Yesu Masiya ayaki na nzoto te eza esprit ya antichrist moto ezokoanime ye na otangela bino yango bozoloba ke po Bible ezo reconnaître ke Yesu ayaki na nzoto Yesu ayaki na nzoto ya kibomoto siko le yo ozoloba ke Yesu Masiya ayaki te na mokili oyo bon pardon na oyo ayaki na nzoto ya kibomoto te donc Bible elobi pe ya nzoto ya kibomoto soki ayaki na nzoto ya kibomoto te donc bino bozoloba ke Yesu Masiya ayaki na mokili oyo na nzoto ya molimo Bible elobi esprit ya antichrist moto ezolobisa bino modele wana nga te nalobi yango Bible moto elobi esprit antichrist moto ezolakisa bino ke Yesu ayaki na mokili oyo me na nzoto ya molimo bino bozoloba bongo Yesu Masiya ayaki na mokili Yesu Masiya ayaki na nzoto ya molimo na nzoto ya mosuni te Bible elobi esprit antichrist ezolobisa o natiela bino oyo bolimbisi wapango yango je crois pardon natia bino video oyo video mwesetu wendeni buza nalekisa tokeka parton eza mwa molai nalekisa en France à une dizaine nous avons refait personne avec la peau blanche c'était l'Amérique des années 40 tout cela semble loin. Et pourtant, nous avons refait le test. Alors, j'ai posé quelques questions. Nous avons posé les mêmes questions aujourd'hui en France à une dizaine d'enfants. Quelle poupée tu préfères? Celle-là. Elle. Quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Carquet. Parce que quoi? Carquet c'est mon préféré. Celle-là. Pourquoi? Parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Ce serait la blanche moi. Pourquoi?
parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là, Pourquoi? je sais pas. Parce qu'elle est noire. Ah, Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. bozoyoka donc eza awa eza mosusu kutu eza mpe kutu na anglais awa kutu su somo donc bana batie bapupe ya pupe ya mwindu na pupe ya mundele bana bazopona ya mundele bazolobaki wana kuna eza mabe eza elongi mabe wana kuna eza boyeboye oyo ya noir so batuni bango pupe nini eza elongi mabe balakisi noir pupe nini eza na po ya mabe balakisi noir pupe nini mundele mosusu ana binga kutu na kotia produit mpo nakoma le na okoma mokolo na kopakola produit mpo nakoma mundele mosusu andoki omoni complexe donc ebanda biso banda bumwana tozaka mindele toza complexe vraiment na mindele ozomona mais ok toza wana normalement biso fale tozalaka bato mwindu mindele mpe bato mindele mais toza na biso nyonso bato moko bato na rasi na bango bato na makambo na bango mpe tozozala na biso mpe ensemble tozoyoka na biso mpe na ndenge ya bien mais lokola mokili yango nde mpe kaka etambolaka monguna satana mpe ka aza yango nzambe alobaki ke malere na biso bato ndenge toza a na mokili monguna satana aye adivisa biso akota kati na mindele mpo bamindele badetruire biso mindele nyonso tu te tokeba na moi ya lelo kutu mindele beye bazobimisa baverité oyo mindele bele bozomona bino mo bavideo tozotiela bino ya mindele oyo bazobimisa baverité oyo nazotiela bino video moko ya mindele bomona mindele oyo basengaki bolimbisi nayebi te so ezalaki periode nini mais basengaki bolimbisi mpona makambo basala banoir oyebi ke kodevie histoire ya bato eza mabe makasi basengisengi bolimbisi bazosengaka bolimbisi tobozala natiela binongo ofango yango te oyo yango te oyo yango te bozala nalukela binongo ezalaki nonka awa donc mindele wana basengi bolimbisi yango nasi eza mwa kala nayebi te so ya mokoni yango bozala toyoka. Your Excellencies, honorable dignitaries, and all people of Africa. Vos Excellences, honorables et dignitaires et tous les peuples africains, We, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique And against the living God, Father, Son, and Holy Spirit. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We repent with a deep sense of guilt and shame of the following. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydyn ni fel Cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth Unedig yn cyffesu ac yn edifarhau o'n pechodau yn erbyn Affrica a'i phobl mewn llawer gwlad ac yn erbyn y Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neuogrwydd a'n cywilydd am y canlynol. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. Competition
with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. My name is Chris McCrossan. Je m'appelle Christophe Macrosson. From Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic, Je suis catholique and I'm here to confess the sins of Catholic je, against Africa. je suis de l'Église catholique romaine et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, En tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the Church. je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'Église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. Et en particulier nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec, For our failures. à cause de notre échec. We failed to uphold the gospel message to defend the weak and oppressed. Nous avons négligé de maintenir l'évangile. We failed to defend your worth as children of God. Nous avons failli dans la défense des faibles et des opprimés. We failed you by not raising our voice to speak out against the many atrocities that you suffered. Nous avons négligé de défendre votre valeur en tant qu'enfant de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour dénoncer les multiples atrocités, les méfaits dont vous avez souffert. Bandeko aleli baleli bokinda bomwanda azolela donc aleli mpenza ozosanti mpenza aleli baleli mpenza bazosenga pardon nayebi te so ezalaki période nini oyo bazosenga pardon place moko ya traduit bien te nazoyokana nazoloba ke en particulier Congolese people donc Congolais. Donc nasengi Afrique mobimba pardon en particulier Congolais. Pourquoi le bibongo? Donc to soso la biso Congolais. To soso la biso Congolais. N'habite mutazo traduire en pourquoi alobi bongo te ozomona. Donc to soso la toza banani Congolais, Africain nyonso toza banani. Toza banani biso nyonso Africain. Ozomona. Donc histoire ya Bible eza vraiment kobanda na Genèse na Apocalypse eza ya biso Africain batu mwindu katoloba eza ya biso batu mwindu. Donc yango nalingaki na partager na bino po toyeba makambo oyo eza sérieux penda makasi. Bandeko bomoni video oyo Poutine ndenge
alakisi bible bona si bomoni yango bozala natiela bino so bomona te baoyo na bomoni yango te botala yango yango alakisi Yesu Masiya mutu mwindu. Je suis choquée, complètement choquée. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Et ça y est, la vérité a fini par monter tous les étages. Et ça y est, on y est. On y est. Je suis choquée. Du coup, pour moi, ça remet toute l'humanité en question. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça, en fait. C'est très, très, très chaud. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, ce soir je vais faire un live ce soir à 20h, 21h, et on va discuter, on va parler, et vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Les gars, 2023, c'est l'année des vérités. Pour tous ceux qui m'ont dit « Ouais, tu as 150 ans de retard, l'esclavage n'existe pas, l'esclavage n'a jamais existé, le racisme n'existe pas. » Jusqu'à aller nous faire croire que Jésus était blanc. Jusqu'à aller nous faire croire que Jésus était blanc. Ça fait déjà un petit moment que j'entends des trucs, qu'on parle. Boyoki Poutine alakisi biso obi naza na nini moko ya notiela bino mokomsu maser moko alobi na Vatican kuna baza na place moko bango mo bakotaka kuna bakenda kofukamela ekeko ya Yesu ya mutu mwindu na Maria ya mutu mwindu basaint nyonso basantu nyonso o bango basambela kuna na katolike baza batu mwindu babikeko na bango batu mwindu eza kuna na Vatican kuna place wana batu musu bakota te ka bango moko ba mère babenga mwa banani ba maser wa likolo wana baonde mutu bakotaka na ba nani ozomona bakendaka kosambela na nzambe ya mutu mwindu Yesu ya mutu mwindu Maria ya mutu mwindu bomoni Poutine alakisi po ataliki amoni oyo eza temps ya vérité donc Poutine indirectement lobi bomoni nga nasimbami na Yesu Masiya mutu mwindu bokoka ngai te naza na Yesu wana te o boimposa bato bobimisela bato Yesu moko boye ozomona yango na yo ndeko o ozolanda nga soko ozaka oteka na mutu na yo kaka Yesu Masiya ya Israeli wana ya mundele yebake na vi na yo nayebi te kota spiritualité otikali kaka otikali tala ba Poutine kutu bato mususu kutu azolakisa mokili ke tala omoni nga moto asimbi nga yeyo Yesu oyo mutu mwindu basataniste oyo bakomprendre ke Poutine aza likolo Poutine aza likolo aza lokola biso te biso bato tokendaka na basa mai kuna tozokende koluka banzambe wana boyeboye bayebi ke bango te Poutine nde ozomona asimbami na Yesu ya mutu mwindu yonga na yebisa bino mpe nalobaki na kobandela Congolais nyonso Yesu oyo nga nazosambela na moma osi nayebi ke aza mutu mwindu Yesu wana ya mutu mwindu bosiko yo ya kosimba nga siko mutu nasambela Yesu ya mutu mwindu siko Yesu ya mutu mwindu tala na ba Poutine wana yango ozomona Poutine aza toujours babange Il semblerait que Charles, en tant que nouveau roi, bazobanga Poutine po asambelaka Yesu nde ya mutu mwindu nzoka makambo somo makambo somo bozela suna tiela bino nga namoni Père Abraham na ndako na nga awa namoni ye nzambe na nga témoin boye na miso ya molimo boye na miso ya molimo aoseka nga mpe nazoseka ngai naoseka naotaka nga koko na biso oyo aza koko kote papa to kote mama noseka ka ye bazoseka suri mo kitoko osepele siko na bi koko mpe akufaka jeune
akufa jeune asalaka alliance na nzambe nde nzambe ekopresa aliloba nanga eza Abraham oyo otangaka na bible boyebisanga siko yo na bato bolobaki o bible eza soki ya pardon biso torekipere nyonso lo mosu na ye natiela bino toyoka awa toyoka na papa oyo aza nigérien fo yala po anglais na ye na monde ti ya banigérien aza nigérien azoloba makambo non toyoka ye mo As the history, you can't change it. Africa, it is us. Go to Egypt, you'll see. Go to Europe, you'll see. Go to Indonesia. Indonesia, it is us, the Bantu people who are there, the first inhabitants of Asia. I have a proof, I can give it to you. You go to Europe, it is us. We are the creation of the Vatican Church. The first prophets, the first St. Paul or whatever you see, they are Africans, they are Bantu like me and you. It's us that are having a direct contact with God. Show me Caucasians that are prophets like ourselves. Look at the history of the cradle of humankind. It points at the Congo. We come from there. The question is, why Congo? Yes, I hear people say the Garden of Eden is in Ethiopia. But I think we need to revisit that history again. Why? And that Jesus, you know that the very same story of Jesus is black. I don't know if you know the story. Because why? boyoki abi yesu azalaki mutu mwindu abi jardin de Dieu ezalaki na Congo. Why when Jesus was born he had to fire Egypt up to Ethiopia? And then that's where, you know, when you look at the history of Christianity, the first what do they call it? Scriptures of Christianity. I don't know if you know that you find them in Ethiopia. 3,000 years before Christ. It's there. I visited. I could not believe. Bozoyoka mamba azoloba na anglais na moni bazokoma na bango na français alobi zera bazokomande na français awa nayebi te so bokotanga yango donc azoexplike alobi ke bato nyonso baprofete oyo totanga na bible bazalaki bato mwindu alobi na Europe na toyebisa bino je crois nayebisi bino ke nayebi te so si nalobi yango ya po video oyo nabandelaki yango na oyeba so te so nalobi yango to nalobi te donc bato oyo bamboka oyo nde nalobi bafrance oyo ezalaki nango baroi ya bato mwindu yango papa oyo mpe azokoloba donc bato mwindu bazalaki partout na mokili alobi mpo na nini Congo wana ezali nini babenga nini jardin de Dieu ezalaki na Congo alobi yango jardin de Dieu ezalaki na Congo biso nyonso touta na Congo papa oyo aza nigérien alobi yango alobi biso nyonso touta na Congo azoexplike vraiment azoexplike alobi nzambe le Dieu créateur aza na loposo moyindo nzambe basi baloba mama Deline nzambe nanga sunga bana na o papa sunga yeka mutu akoki kosunga bomoni papa ngo bomoni je crois bien te mais nga siko komona ye boye aza lokwa bapapa mo baza nde babenga ndeti basoba ndeti bachef coutumier bilo mo ndeti ya bongo sikoyo aza na Nigeria azoloba anglais toyoka sikoyo audio ya sere na biso atindelinga awa alobi na ngai bango na Kivu kuna chef coutumier na bango azoyebisa bango baza bana ya Salomo azali na basi ebele bongo bandeko nanga makambo tokoyeba
toyeba makambo ebele awa toyoka ezela. Bonsoir maman Ade, oza malamu. Maman Ade oyebike oyo ba video lakisi biso. Lelo nayoki chef coutumier pana biso azopesa origine textuellement ndenge video elobi, mais malheureusement alobi yango na dialecte. Alobi yango na dialecte na biso ya Nord Kivu oyo babengaka Kinande. Soki okomi Goma, Butembo, Beni, kuna balobaka Kinande. Mais alobi yango, alobi ndenge nini biso tobotamaki. Ndenge nini nani abotaki biso eza Salomon. Le roi Salomon. A expliqué yango ndenge kiti ti aye kokoma na kamba. Nayoki yango nayoki malili na nzoto nalobi tiens. Donc babiloko oyo ezalaki me biso toyebaki te. Ndenge bato bakongo babimi, ndenge bakasai babimi, ndenge bangala babimi, ndenge bato nyonso atangi yango presque 1 heure du temps. Malheureusement eza na dialecte na biso. Nalingaki ka mutu moko ayebi koloba mwa français atraduire ngai nyonso textuellement nayebi te soki bakotraduire yango. Soki batraduire yango nakotindela yo oyoka. Ere nayoki yango nayoki malili nalobi tiens. Ezalaki ndenge wana abandi na Salomon histoire le roi Salomon ke totangaka na Bible. Alobi ke botanga na Bible bokoyoka roi Salomon ndenge abalaki. Et roi Salomon abalaki basi ebele. Alobi ebele mais alobi mpona mwasi ya liboso na mwasi ya mibale. Na ndenge tokei tokomi ndenge toza lelo. Akoti na kamba, baza Congo, atangi biloko ebele. Chef coutumier oyo atangi te. Chef coutumier wana puisque natunaki atangaki yango balobi te. Atangaki yango te. Ezaka na mutu na ye atangaki te. Il n'avait pas étudié na loba lingala te na loba swahili na so apprendre. Il n'avait pas étudié, mais il a tout ça dans sa tête comme si c'est la bibliothèque. Donc il a parlé comment l'origine, comment les gens, comment nous sommes partis les autres sont partis au Gabon, comment on est retourné du Gabon, comment on est entré au Congo, au Cameroun, le Nigeria, comment bakoti na Congo, Brazza, Angola, tout ça. Ti akomi na Mbanza Congo. Et soki wana lobi akokontinue yango. Soki na zoom to traduire yango vraiment nakotindela yo. Comme ça oyoka vraiment histoire na biso ndenge ezali. Ero lobaka ke baapôtre bazaki banoire tout ça. Ndenge bato bazoloba bazaki banoire te azokosa. Elka chef coutumier epa na biso alobi yango nalobi omoni makambo bazoloba biso nde tozaka mwa kute. Mais atangaki yango te, atangaki ata théologie te, atangaki ata Bible te, ndenge nini ayebika biloko wana nyonso tina suka. Vraiment Nzambe apambola pe mama oyo alakisi biso ba video ya bamindele wana. Bango nyonso bapambolama na kombo ya Fontulenzo. Ciao mama Ade. Amen. Nzambe apambola tozozela tozwa yango tozwa toyebaka bandeko nga na sala ngo na video mosuku oyo epusani na kutana na mama kipa vita je crois 2 fois le nazotuna eko nzambe naloba ngo nsima na bavideo mosuku naloba ngo nsima. Ok, donc oyo loko eza nini mosu nakota likambo mosusu te awa. Donc eloko biti nasali video oyo po biso banoir ekomi tan na biso totelema bomoni mwa mwasi wana oyo mama Angèle Miez atiaki nse na biso wana lobi ke amoni bakimbangiste bazobunda na mindele donc bakimbangiste. Donc omoni mutu mwana nzambe nyonso oyo asambelaka aza kimbangiste.
na mindele baza bakimbangiste oyo kaka tambola na obanga nzambe aza mwana nzambe aza kimbangiste ozomona do yango omoni amonaki ke bakimbangiste batelemi bazobunda contre mindele ozomona do nzambe asunga biso tan na biso ekoki do biso moko so tolingi tozongisa makambo wana nsima ekozonga nsima me yebaki biso tokozonga kutu ezonga nsima te. do Poutine azolakisa ke Yesu azalaki mutu mwindu oyo makambo ata soko bina olanda mama Deline su te azoba Yesu azalaki mutu mwindu alobaki mbango azoba boye na olande su te atoki na gauche okekutango po ekomi sikoyo nde kolobama nanu kutu te boyokango mpe ndenge ezoloba mela bandeko na ngai po ekomi tana ya makambo wana yango nde ekomi zomona donc tozala na biso kaka te bato ya kotiaka tembe makasi te tozala bato ya bongo te batembe ya makasi tozala bongo te eza bien tata moke me na opambola nzambe mpona bato oyo kondima makambo oyo po tozali ebele oyo toondima makambo oyo antuka nzambe azwa lokumu mpona yango toza vraimen ebele oyo tozondima nazolukela bino moko awa wapi yango bozala natiela bino nino kuna natiela bino lisusu oyo yango te osi natie oyo una natiela bino ezalaki asi wapi werayu mondeti oyo baloba Reine de Saba azalaki mutu mwindu Reine de Saba balobaki azalaki mutu mwindu Reine de Saba azalaki mutu mwindu donc vraiment bandeko makambo eza makambo kokotaka nango baduti te eza makambo ya kolobaka te nene boye te eza bongo eza makambo oyo fanda tuna nzambe surtout kotelema kolobaka etala azoloba boye eza mabe makasi oyo ozotelemela ngai te ozotelemela biso bato topesa message oyo te mozotelemela nde nzambe oyo azopesa biso message oyo donc eza mabe makasi mpona yo ndeko soko nzambe arevelo makambo oyo te fanda na okimia Je suis choquée, complètement choquée. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Et ça y est, la vérité a fini par monter tous les étages. Et ça y est, on y est. Amen. Regardez le Jésus qu'on nous montre. Blanc aux yeux bleus. Il y a un autre Jésus aussi, je vais vous montrer. Parce que j'ai trouvé deux sortes de Jésus. J'ai celui-là. J'ai aussi ce Jésus-là. Voilà. Et voilà le Jésus que Vladimir Poutine nous dévoile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis aussi choquée que ces dames avant. Pourquoi vous la cachez l'histoire? Pourquoi nous montrer un Jésus blanc aux yeux bleus ou un Jésus brun aux yeux marrons? Enfin, vous comprenez? En tout cas, quel que soit X ou Z, c'est un Jésus blanc. Alors que Jésus est noir. La peau noire fait peur à certains blancs. Heureusement que tous les blancs ne sont pas extrémistes, voilà, je viens de prononcer. Heureusement qu'il y a des blancs qui veulent aussi que la vérité soit découverte. Heureusement aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux, c'est pas que pour s'amuser, c'est aussi pour s'informer. Pourquoi vous la cachez ce Jésus? Je vois des chrétiens qui vont me dire, ou ceux qui sont croyants qui vont me dire, mais le plus important c'est de croire en Dieu. Non. À votre avis, pourquoi ils ont falsifié l'histoire si c'est pas si important? C'est très important. C'est très important de savoir aussi que s'identifier à un Jésus,
c'est important aussi. Surtout que nous, malheureusement, la peau noire souffre beaucoup. Donc le fait de savoir que celui qui a délivré, celui qui s'est sacrifié sur la croix à la peau noire pour l'humanité, ça montre encore un autre héros noir. Donc oui, c'est très important. C'est pas à négliger. Pourquoi falsifier l'histoire? Heureusement qu'il y a ces personnes qui sont là, qui veulent que la vérité éclate. Nous sommes en 2023. C'est le temps de la vérité. C'est le temps. Le noir, la peau noire sera révélée dans tous les sens. Dans ce qu'ils ont pu inventer dans l'histoire, dans ce que les noirs ont pu participer. Ça y est, stop. On ne va plus cacher. On va tous se lever. On n'est pas que dans la négativité. Aujourd'hui, on veut que les choses se fassent savoir. Donc apprêtez-vous. Merci à certains blancs qui ont cette vision comme nous, qui veulent que les choses changent. Mais à ceux qui sont radicaux, à ceux qui ne veulent pas d'évolution, à ceux qui voient le noir comme quelqu'un qui ne peut pas avancer. Mais dites-vous. Donc, eza na moment oyo, ndeka mwasi azoloba, eza na mindele bele, bakomi na posa ke vérité bima. Ebima po ba sepeli nango te, bamole ba yoki vérité wana mindele, le ba yoki vérité ke Yesu azaki mutu mwindu. Babi non. Eza bien te pourquoi ba kosa, pourquoi boy. Ba na posa vérité ne bima me mindele, me batu mwindu, yoka siko batu mwindu. Siko batu ebele siko nzamba loba na nga balongola ba mayele. Siko bondela makasi po mayele ezonga yo. Ekomi tanzamba zozongisela biso mayele. Tokomi koma mature, mais yo ozo koma ngote pona nini. C'est koza démon en chair tondeni po bango ba otika ko comprendre makambo te. Tala langage na biso ba congolais makamni ba oloba. Mama Deline ata nzamba azalaki na ye, ata Yesu azali mundele to mutu mwindu esala nini? Esa eloko te l'essentiel ka toyebi ka kufelaki biso. Oui. Soki esa eloko te pourquoi bango ba bomba kion? Pourquoi ba bomba kiango? Pourquoi ba bombela biso que Yesu wana azalaki mundele te? Pourquoi ba bombela biso que Yesu wana azalaki mundele? Pourquoi ba bombela biso? Pourquoi ba bomba makambu nyonso wana histoire nyonso ya Bible? Pourquoi ba tia ba chanja ba kombo ba sala makambu susu? Bande kona na oyi c'est noso to bonda na kombo na ya Jésus. Soki esimbaka kaka po nzamba yebi ke eza lokola ndeti ngai na kende na mboka moko boye bayebi kombo na ngai te bapesi nga kombo bazobe bayebi kombo na ngai te ndeti mutu moko ayambi nga na mboka moko boye a présenter kombo na ye Mireille. Siko bato bando benga nga Mireille. Oh mutu wana bite bon bayebi na komba Mireille. Osani obando ndimaka na komba Mireille wana yango moni Yesu na biso andimaka biso ka na komba Jésus. Mais yango siko bango tellement bayebi ke Yesu wana bango Jésus wana bango pe bazana ba Jésus mususu boy ale basali nini bakomi kozwa mabonde na biso. Mais soko bengi nzambe na kombo na ye nzamba mpungutu lendo yango na langa liboso na mokili oyo nzamba asali eza Kikongo. Langi ya nzambe eza Kikongo. Balangi minoko nyonso tolobaka eruti na Kikongo. Yango na nzambe ele azo se présenter na nzamba mpungutu lendo po ata baluba kichiluba pardon eruti na Kikongo. Chiluba eruti na Kikongo. Baminoko nyonso hébreu eruti na Kikongo bandeko na ngai. Yango no moni le ozo bonde ozo benga nzambe na nzamba mpungutu lendo ezozala na puissance makasi. Eza na puissance makasi ozo benge na original kombo na ye. Eza lokola ndeti ngaso na oke na nzamba tabenga mama nganzi na susu mukake po na omuye baba kombo nde ngai nde mama nganzi do nde ngai. Ozo mona eza différent. Dozo senti pendo bite o pena yebinga pena tabe abenga nga mama nganzi. C'est ka yebinga vraiment. Zomona. Donc nzambe asunga biso tozoloba makambo pamba te. Tozoloba makambo pamba te. Le ba yebisaki biso ke biso tozana biso ba femme cananéen. O Yesu Masiya alobaki ke bilei ya bana batu bapesa ngo na bambwa te. Ya lobiki te mwana mbwa aliaka ta ba mienti o ezokoya na se. Yesu Masiya bi obiki na kondima na o. Le ba biso to aba bana ba femme cananéen wana
o tobengamaki te tolobaki te ke o te tondimaki yango nde babi ke biso toza biso bato tobengamaki te nini eyaki saleyaki mpona bana ya Israel biso nde boye tondimaki yango biso towana biso banation ka tobiki ka le na nsima Yesu nde tondimaki yango tondimaki yango le bayebisaki biso ke Yesu Masiya ye moko alobi ke nayaki mpona babrebi perdi d'Israël nayaki mpona babrebi perdi d'Israël tondimaki yango ke Yesu Masiya aza nzambe ayaki mpona bana ya Israel le bayebisi biso ke nzambe oyo bino bozosambela aza nzambe ya bana ya Israel nzambe na bango ye wana oyo bino nde bosambelaka po bino bozalaki na nzambe moko ya mabe bozalaki na nzambe te nzambe moko ya mabe azanga nguya yango wana tozosambela nzambe oyo asala mokili na se oyo aza nzambe ya bana ya Israel tondimaki yango mele bayebisi biso ke te nzoka nde ezalaka bongo te bakosa bino nde bato boza bana ya Israel ya solo nzambe aza nzambe na bino toboyi yango bible elobi ke peuple oyo ezoporte kombo na nga na mokili oyo peuple ne ezoporte kombo ya nzambe soko boserensene boyoka ke kombo ya nzambe kombo na ye Kongo wana omonaka Kongo ya Kongo eza kombo ya nzambe do biso bakongole do batu ya nzambe ozomona biso bakongole toza batu ya nzambe bandeko nanga pourquoi tozolinga yango te pourquoi tozolinga yango te nzambe na ngai yo eloba nango tika donc nzambe asunga biso vraiment asunga biso to comprendre makambo bandeko nanga dans sa vidéo mona olobela lero ozobondela na image moko boye na mutu na yo impact nini esalaka na libondeli na yo ozomona le tobondelaka tozalaka nayebi te bino soki ndeni ngale namonaka Yesu Masiya na nino na hôpital namona Yesu Masiya na hôpital le basalanga opération ndenge akota na goa na ye na betongo na bavideo en tout cas nakoma so nazosambela image wana ka nde Yesu akotaka ndenge alataki elamba pembe boye na bana omona nange elongi te pembe kobanda na seti lere akotaka na gwa wana nyonso so siko nazosambela nazokoadore nazokanisa kaka image wana entouré banda omemanga na adoration makasi na présence ya Saint-Esprit makasi pole ozosambela fuza na pensée moko boye na mutu na yo siko biso le tosambelaka tozaka na pensée ya Yesu Masiya ya mundele ya bajuifu kuna tozaka na pensée wana yango ozomona ezokitisa siko mabondeli na biso le siko oso comprendre nani oyo Yesu Masiya azalaki le ozobondela na image ya Yesu oyo mutu mwindu okomona pe vraiment bandeko na nga na yebisa bino vérité omona makambo na vi na yo ozomona omona ekomi temps oyo si toyebi vérité eza te nayebisa bino ke Yesu Masiya aza mwana nzambe akufe na ekulusu wana si toyeba yango banda tobotama bayebisa biso ngo nde tozali bana mike ti tozokola toyebi yango ezalaki kashe te mais vérité oyo eye sikoyo surtout na 2023 oyo nde sali na biso auti koloba na 2023 oyo vérité oyo eye malembe na escalier ti ekokoma eza vérité oyo makambo oyo tooloba na Deline télévision eza yango eza ka chaîne opete mutelo bango ba chaîne ebele bato baoloba do yango yo ozotelemela fokeba peut-être oza na o parmi 75 oza parmi 75 yango ozokoka comprendre yango te oza parmi 75 le balobi ke Yesu Masiya azalaki mutu mwindu ote Yesu Masiya azalaki esprit Yesu Masiya azalaki esprit azalaki mutu te bozoloba Yesu Masiya azalaki mutu te vraiment Yesu Masiya azalaki mutu te heureusement verset biblique ande na osepela nango non na osepela nango makasi funa tangela bino bozala na bimisa bino
totangi yango na 1 Jean totango na 1 Jean na 1 Jean 3 1 Jean 4 tobanda na D tina 3 totanga ngo vraiment po bato ebele mama Deline Yesu masi azalaki mutu te nzambe nanga nazokamwa no Yesu masi azalaki mutu te Yesu masi azalaki mutu te yo loba Yesu masi azalaki mutu te boyoka na otangi ya bino ana Bible na 1 Jean 4 tobandi na D balobi boye tala ndenge bokoyeba molimo ya Nzambe. Donc ndenge tokoyeba molimo ya Nzambe. Ok, balobi boy. Toyeba molimo ya Nzambe ndenge nini balobi boy. Prophète nyonso oyo andimaka te Yesu Kristo akomaki bolimbisi. Prophète nyonso oyo doto bandela pardon elo moko déranger na téléphone ok. Tala ndenge bokoyeba molimo ya Nzambe. Prophète nyonso oyo andimaka ke Yesu Kristu akomaki penza moto lokola biso yende azali na molimo oyo euti na Nzambe. Ngana zoyebisa bino Yesu masi azalaki mutu. Bozokoka kondima te Yesu masi azalaki mutu te mama Deline. Yesu masi azalaki mutu te to continue. Ba continue na 3 balobi kasi prophète nyonso oyo akamati Yesu na ndenge wana te. Do alobi ke Yesu azalaki mutu te. Azali na molimo ya Nzambe te. Do mutu nyonso azoloba na bino ke Yesu masi azalaki mutu te. Yazoloba ke Yesu masi yazoloba ke Yesu masi na kimbangu baza mutu moko. Yesu masi azalaki mutu te kimbangu azalaki mutu. Bozo yokango awa balobi ke Yesu mutu nyonso akoloba ke Yesu masi azalaki mutu te. Molimo oyo ezolobisa eza ya Nzambe te. Natielaki yango mutu moko akomelinga akomai na nini tala makambo ebele akoma Madeline message na elekelaki nga nde natielaki ye baverse oyo natieli ye wana alongoli message yango nayebi te so alongolaki yango na intention nini nayebi na nga te so mpe alongolaki yango mpo acomprendre nayebi na nga te. Nzambe azwa lokumu soki alongolaki yango mpo acomprendre Nzambe azwa lokumu. Donc oyo nyonso azobaka Yesu masiya azalaki na nzoto ya kibomoto te eza esprit ya antikrist moto ezolobisa yo nga namonaki Yesu masiya sikoyo. Pourquoi baloba bongo? Pourquoi bakosaki biso ke Yesu azalaki mundele? Soki eza nango eloko moko ka apamba bongo pourquoi bakosaki biso? Bayebi pourquoi bakosaki biso mpe bato tokosamaki le sikoyo Nzambe abi te nayoki mawa bana na nga te koki bayeba verite. Bible elobi yango molimo ya Nzambe akoya Yesu masiya abi molimo ya Nzambe akoya kolakisa bino ba verite akoya komema bino na verite yango oyo. En tout cas Fumukimbangu aye na verite oyo ebombamaki. Kombo ya Kimbangu elakisi mokundoli makambo oyo eza kobatama abimisi yango boye. Kombo wana elakisi bongo révélateur des choses cachées. Nga namoni père Abraham mutu mwindu lokola nga na yo. Abraham oyo tobengaka Abraham mutu mwindu namoni ye ngai zomona. Donc Nzambe azala na bino kumyo ok natiki bino ineditance koki. Nzambe azwa lokumu vraiment bandeko. Nzambe alingi biso mingi tobondelaka le toki message tobondelaka Nzambe akose révéler kati na biso alingaki nga na mona père Abraham po to confirmer ke histoire ya Bible eza ya biso alobi pe ke asalaki alliance na
Abraham siko ba obo benganga mama Deline Bible eza ya biso te Bible eza ya biso te siko bozomona makambo boye siko ngana beza basunga biso kaka tokende ka nzela ngo tokende nde tokoki koyeba banani mpenza bazokende na verité oyo asolosolo na banani doki tokutana ka biso nyonso esika moko baoyo baza na raison na baraison bato mosusu bakorejoindre bato wana donc nzambe amona moko na moko oyo bozwi video oyo vraiment nzambe azala na bino natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen.